Mais le lobo temps ministère à Fabricas Maestro Villa Nova ministère il a fait recherche des poules pas arrivé les habitants ba villageois bon qu'est-ce que ça na ba fanatique villageois ba gaulois père comme chanteur là monsieur a appelé en la connaissance pour papa et papa voir que ça y a mingi ponga la on peut ça mais un monsieur na moi peut savoir on a mokina na ngo na ko baksa pe kaka et moi conseil que ya ilo chante bien hein bungisa kuganga mingi depo so chepe wa kuganga et qui me se lengi ozana ngo ils na ngo ka conseil mais ça donne na ngote surtout ya kaka ah oh nga ka déjà ba informer yo ba o ba misu pe ba ko ipe ko ba misu ba sala sko ndeti na ba o ba sala ki peut-être liboso ya misu ndeti mo to préparer ki to yo yeba botem wa biso na ya ilus na pese mote na ba golois tout merci na papa Hervé en cadre ilus bien il y a ilus outil na danse bo maman en moyen ba pas côté na voyage déjà obligatoire dans le monde de la musique. Au kita au matin. Au que nous lukinons banganga, au lukinons banganga. Ce que nous bête musique, nous ça la musique. Nous ça la on peut bien. On peut l'orchestre au va évoluer voyager. Écoute pour tout ça. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Citoyen. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Congo Promo qui t'orcose net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a des boss là. Congo Promo deux fois avec le boss Raph Ngindou. Il nous mis les jeunes leaders. Artiste Nayoyeyo. Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur www.congo promo TV. Un grand merci à abonnés fidèles sur Congo Promo TV. Penanzamba Zo renouvelé toujours sauf les vignes 4 nations de Congo Santé Copé Skaba. Merci. Un grand merci à Pigaming à Paris, Londres depuis Paris. Je te salue. Et na Tim Monzale Mobimba, wana Moni Bongo, Babi Monzale. Et Erwin Boulumbu, tueur des lions, Bambo Tinopo depuis Paris. Puis na abonnés fidèles sur Congo Promo TV, sans oublier mon boss Raph Ngindou, Bambo depuis États-Unis d'Amérique. Le lot à caméra na biso ya police des stars ya Congo Promo TV Tokiti awa na résidence ya Mélodie bon l'homme du moment, l'homme de Phara, l'homme de K.O. Tala ba kombo beleka ka yemutu moko to meka mpe ko patanteke na ba actualité etali yemoko artiste peu etali Villa Nova mon bimba wana déjà na moni ya beta ma fan Villa Nova mon grand frère chéri a échappé Austin wa yanga ya pali ya ba mbote na yo vraiment mon caméra Moïse ko fungola déjà caméra pona développer na invité na bonjour Mélodie. Ouais, bonjour. Bonne santé. Tout doucement par la grâce de Dieu, ça va. Ça va très bien. Tout. L'homme de Phara, l'homme de Makambo. L'homme de Phara. On appelle ça bonjour à Kyrios Kouzarati de trop Papa Moilon. Papa Gom. Et puis bonjour il y a Christian de Cornes. Bonjour Maman Elisa, Papa Théo, na moni famille Mboyolo Mobimba, CG Yves Mboyolo, et Maman Thierry Alino. Maman Mapassa, Maman Jésina Brian. En tout cas, merci beaucoup à GG Bossé, le boss. Bonjour, on va tout la mission. Voilà, bonne Bassanga Villa Nova, bonne Villa Nova. Non, Villa Nova qui toque au Moro, la Bissayo, Tala, Mélodie, il y a les mélodies directement, Villa Nova. C'est une mélodie, on veut histoire, oui, bien, ouais. Oh, Tolandela Bino. Ah oui, c'est bon. Tolandela Bino, mélodie, il y a les mélodies, bah, encore, Villa Nova, changement, on a. Et on dirait Mbango, Pépouane. Et on dirait Mbango, tiens. On dirait Mbango. 18 ans. On a 6 ans. La musique, nous avons 15 ans, 20 ans. Bon, ils en appellent au vent 15 ans. On a Rio de Janeiro, on a Kibens, Achuda, Vezulema. On va place ils ont produit un peu bien. 6CP, moi.
considération makasi bapesa mpe banzembo oyobetama na mboka nao nde nzembo ave nanga zule mezobeta donc elingi olobaki mélodie place ozalaki succès ezalaki te otrouve makambo bien te so na trouve makambo bien te c'est trop dit mais en réalité biso nyonso toyebi ke kote tozalaki kuna bon montote obisa album babimisa album ebetaka te banzembo eza ya kitoko artistiquement nde kuna mosala yaka bien par rapport ya promotion kasi so promotion wana soki etalinga te nga naloba kaka o nga na koyo nayebi peut-être ke album ebetaki te mélodie album ebetaki so begome utobima peine boye une semaine mais na biso bato bazobina na babar nga mona babi doit vi yango osenti mpena ke wi mbala mo album ebimi yo mo mama mpe mélodie obimi yo mo voilà ezaka bongo wana okozwa na raison mpo lelo otindi na komo ozwa tozwi bajournaliste na bachroniqueuse mosukomo ozwa bacourage mpe ya obenga mélodie mo émission boye eza mpo oye na ville nova toyebi mélodie mo boye existara wana okozwa no na raison wana na ocontredire oto kozwa na raison mais beleti baoloba ke mélodie oye ville nova mpo oyoki bavoyage nga kuna yaki ville nova déjà orchestre euti nde voyage ya monene ya états-unis baye après nga na ye question nde bato baoloba oyana mpo oki mpuna mouvement ezali bavoyage nga na ye mpena mpo nasala boulot mosala na nga nayebi voyage eza obligatoire na monde ya musique okita omata okende olukena o banganga olukena o banganga te soki ozobeta musique mais osala musique osala yango mpe bien wape na orchestre oyo bavoyageaka kutu ekutu osani ovoyage kuna mpe kote nautaki malgré tout succès te mais navoyageaki mpe donc eza nango te voyage nga nayaki mpo nalingi mpe lelo boye bato badécouvrir nga eza fier ya congo mpe ya maestro talent mo boye ezalaki caché à l'ombre na gomboye bato bacomprendre ke oyemba boye na baobstacle mo boye peut-être okutana likambo mo boye pa grâce à kombo wana makambo tosalaki na frère na ngai nani ya bataille ya ilus ezalaki makambo tosala ngo mpe déjà mpe na bato nikoko wana ayebi na baorchestre bato mosusu mpona otanga bakombo te bacollègue mosusu mais epesaki poa oyo te epesi lelo po ezalaki na orchestre mo boye na critique te na ndenge ya réalité mwa niveau ya promotion ya makambo eza mwa nase mais lelo boye kutanga musicien ya fabricage maestro villa nova musicien ya fait richard de poule papa arrivé bota bavillageois baorchestre ezalaka na bafanatique bavillageois bagaulois c'est normal eza na audience oyo ekomi nango wana ekiwa voilà tokoma place ana affaire wana mais odire komataka na podium obwakaka awa nde koyemba inga oloba nini mélodie papa fabrage nde oyembi place ozalaki oyembaka te te kuna mpe nakozala kaka koyemba naloba ngo na sens ke so otali village eza orchestre bayembi bana na ye moko guide suprême opozala penepene na ye ndeti frère na nga boye star apodium azobeta boye star apodium azobeta boye eza ti maestro andima azala penepene na ye mpo aza na savoir moko boye donc pa maestro eza fo oyeba nga namonaki orchestre yango bayembi yango nalobi bongo kote mpe nautaki pas mal to wana oyemba mpe mais kasi ozali ntango omoni bavaleur mo ezali fo voilà mélodie yo moto ozalaki peme na yale sikoyo oza peme ya maestro yo nde moto koyeba vraiment bavérité mosusu excuse nga somo na otuna makambo mosusu ezaki déjà makambo akala me na kotuna kaka tokokanga na biso parenthèse ana me na kotuna kaka mpo eza première fois nga na yamba o vraiment mélodie meke mpe koéclairci biso ibra alobaka ke ye aforma fabricage ezaka vrai ou faux question madame Nzembo ta il revient déjà la question te toluka to yeba non vérité soki ibra mta forma fabricage neni ibra to fabricage mta commissaire le au hasard toluba ya ko tsaka masa na eza na wa ke muto na muto ngape ande na bena ko créer pe na ko vanter pe lo mombe pour na ibra to ngo c'est le one let na vanter lo mombe du en plein pour en plein je suis pas en plein mais yango te ngala ngana yebi na ke to beta musique to kabwana na musique esili bongo abupia mutu so so ya ngi bon ngai fona créer eloko moko boye elakisa ke ngana za pona loko rival na kwa adversaire maye sono talent tala tika ba aventure
Voilà, Melo, non, quand il y a une parenthèse, on a une question dans Yasuka, un bon souvenir, Nini, au Yozo, après Minayali. Bah, bon souvenir, là, il y a un album, là, malgré tout, ils ont un moté, ma femme, là, moté, ma naïve. Voilà, maman, ma bête, pour mon la vérité. section d'où le linga pembe, ba Nick Cheta, ba Tozo, ba Kala, ba Olivier Akiala, ba Do Porto, ba Masana, ba Jires Peugeot, ba Orléans Senga. Je m'excuse, ba linga trop vérité. Pembe. Nga pas na police de star na pembe. Il y a une police de star, faut écouter na lokuta ke ba roka. Ba okanga ta police de star. Vous comprenez c'est bon. Donc souvenir bien ça que a fongola monter mana. Na yema na album na ye ata et crochet qui penate mais ko pesa da opportunité ya yema. Puis na yema na featuring na sana featuring. Ah, les seuls musiciens orchestre na sana featuring. Et ça l'a bien en monter mais on a fongola pour la. D'accord, Mélodie peut absolument extrait à irresponsable. Moi vraiment en mingi, on sent bien. Et qui est déjà on sent pas bien. Il y a au moins ce qu'on place pour le baquet. Mélodie, Aza musicien Fabroté, Aza la musicien à Ibraté mais Aza collègue na bango, de bango nous sommes dans le scamoro. Bon, on est dans ma gamme ba Méloma ba fana na ande musicien de akala. Cause à collègue na collègue cause à la artistiquement oui mais cause à collègue plutôt on est maïs to beta ne wa Ibrano on est to ba collègue to beta no kese mo c'est ba soupçon quand est to ki ba yeko la musique et sika moko bango ke biso to ba na mo amba massa na bango vraiment ke biso to ba na mo amba la pesi ba na mo amba nyonso mbote na moni honorable Daniel Mbao yeba kana papi makwata ba Robert Kavwaku ba na matete Salongo Livulu Manzalemba mo amba mobimba biso so oki ba 10 match on comprend que c'est du mot amba pour ya colline inspiré ya ba ya to la souci à travail na niveau mon là biso au bosana pour biso yaki ba ibrato to ko masona ba na matete même surtout courto yana ki me to bito ke nona ndinga bongo ota boy omba kola ba ndinga matete me ba salongo na biso pene pene ba limba ota boy mélodie biso tona ba livulu na biso malolo kuna kota ba chimiki ninga c'est la famille ba dizama ça ba banzalemba et là maintenant que on senti que ba ya ba bosser pour tona ba ghetto mais to pesa solo na district na biso vraiment et ba to ba bi que mélodie mo boya ba quartier mo ba sekuna ba mta bangomba na se mais indication est-ce que ya mo monique il faut le lot ba to ba yo ka biso faut pas comprendre que ah non savoir ils a monté le loto mais na ça nga collègue na bango mais soit leader na ngai papa la ngam to ça ba collègue mais le deux bima maternité nan ya ko bota nga bota ma clinique te maternité ya musique ba maternité nan gai nana fongolela makolo Mélodie bima tinga wala ça baloba balakisa te yo moka ngai biso na tina loba boye biso bota mina nga mona quartier ke mirigili côté ba Galvani 2 giga côté ba Robert Kavwaku et ça bena milieu mo bat balinga mon chiki ke mamba musique na 3 mois balé moi sport mais biso ba jeune yo à part grand frère na son moko to la kana na quartier Jules Vatican na PC Mbote ya le kapena ba wenge sengé na ya wenge maison mère to yebi pena ba faire ba on se va deuxième équipe a wenge j'ai eu la chance à bêter puis concert na ba oui ranson na wenge a série wana na ba grand hôtel mais quand kola qui s'appelle musique ezali te eza iné mais vient na linga ki yango na bi ça makila mais na kendina na courtoyer to ba naipe ko ye kola et c'est là bato bana savoir to se contribuer lelo so bato ba mona pe boye ezaka vérité na Zambie voilà mais perception extrait irresponsable Oli album bima ki tigom toyebi oh vila nova wana parler et puis si grand frère là échappé wana ya na Tokia ami boy yoga il a yo zere pas préféré yo na kabola na motati ata babengi baleki na nga biologique na pisete azakwizana bayo bakufa Jacques Gagono na Tantine Rita bana na ngai
napesa te mpo nalingaka mama. Suis responsable de ma famille bana yo te bila yango etezebele nanimi napimela mama bena babenganga irresponsable ya bolingo na yalo. Voilà ba Westplay la ville nova loi kilo bazongisa na ba parler ba fanatique ba comprendre moni bien obeta na leader o arasoka picture ye bato ba yebi o mama obota obeti nzembo boye na studio na mtelo ko tema na mtema bato ba c'est merci na maestro Fabregas Kiros Kuzarate na biboye bilai nanga ezaya bilai nanga zare pas préféré yo na kabona na motote to babange ba lokina na biologique na pisette aza kuzala baoyo bakufa zakeka kono na tatine ritabana na ngai napesa te mpo nalingaka oyoy. Suis responsable de ma famille bana yo te bila yango atezebele nanimi napimela mama bena babenganga irresponsable ya bolingo na yale irresponsable nanimi yango Olivier Akiala mpona yena koboma moto trésor Lindula papilema kote mona biboye inika ton jari nabenga yo morontu wesi mo refuse yesikanga na batamaka mponge yayalangi ajejevenze mpongi yayalangi saka moto na batamaka mponge yayalangi janisitao sunga mputu gila force na Londres inika dozere na benga yo morontu aussi mon refuge yesikanga na batamaka mponge yayalangi Melo voilà, merci. Je suis responsable de ma famille, maman. On dirait stylo. Bana nyonso evila nova bana ngwe. Yeah. J'ai ya go bimisa monde timo ko lela mombo eso boyemba. Lelo so amezate. Ya papa. Émotion papa. Merci na maestro. Et puis là, le monde a compris ah obike ba kosa rappel biso le monde tourner ngo donc kenda ngo mo likolo. Ah maestro ça boss. Ah. Attends, c'est quoi que biso peut être ba jeune le rôle là. Mais qualité à niveau, énergie, na conscience, na savoir, ça te flatter. So le réseau lango tes athées, ce que ça faut de l'eau. Pour la sentir quand on dirait maestro nem doit me pimpo ba ko lela wana na mona bana maestro presque nyonso. Ça dit faut appuyer. Donc ça dit faut attirer. Mutu fa koma tina sikoyo oye akoya po kanisa to envie ko. Adoubler yango. Akota en deuxième bande. Voilà mais maloba. Faut ba po loba. Donc on a lobi bilé les pas préféré na kabola na moto tout. Ta ba bengi ba leki biologique no pesa. Lorsque vous commencez à bien air mélodie et mbaboué. Maestro peme no tomba mourir à voix na. Ngai nani. On dirait que ça a posé une mélodie à moi sur un sujet. Eh, azali na posa ya babon. Tant ngonga bon l'un des bons. Ya moka to ya artiste aye na kati orchestre na yalinga babon po ya mo azam bon. So sanga ke alinga biso nezana so digla so yemba. A manifestera makambo moko bo. Soki Bokonda Junior azo yemba. Soki Masana ngai Maradona, soki ba mignon ba bébé chéri. Aza wana so que l'eau est bien pour naïs bien. So ils ont bien été maestro à qu'un arbre carrément so que na que oh te. Donc elengi ils ont que a eu chance moko pardon azan a monté mamoko boye ya kolinga ko propulser ba oh ba sana batalo. Tant que l'air ba bon ya mboka. Faut que ça nga on peut sanga merci na encore une fois et puis na ba villageois nyonso na ba villageois. Vraiment. En tout cas, on a un grand merci pour en tout cas
tozoyoka pena gomme ebeta gomme ebeta tokoza baignorante te toyoka ebeta mélodie toke sikoyo par rapport à baactualité oyo pena esali ke lelo oyo tokoma toyeba mpe mélodie moko boye malgré toyebi na ville nova mais mélodie moko boye mpe ya bafarafara mélodie okoyoki batel oyeba moto oyo asani farafara. Merci na maestro. Dans l'orchestre, il y a mon nègre, il y a l'idée, il y a mon nègre, il y a mon nègre. Et puis, il y a savoir-faire. Oui, bah, moto. Gomme et autobi m'appelle. Il y a mon nègre toujours gomme. Pour les TV, tout ça la promotion des albums. Il y a album à boss. Il y a l'un bateau de participer à la 4. Donc, ça s'attendait à un côté, surtout avec Kaka. Ah, on a déjà informé. Inattendu. Mais Bobby, mais le monde là, il est un danseur. Quand c'est on a lobby que merci na papa Hervé. En cadre il est bien. Il y a illusion de la danse maman a moyen pas content parce que partout ce que est kanga partout zolo ba musique eza ko ganga te pour nous mona illusion ganga la grand chanteur nous c'est un mot quand ya mokili solo ganga ya ganga te ba bien ngo ya ba émotion on doit transmettre ba ngo mona mo chanter n'est pas crier. On doit comprendre comment on fait, on voyager, pas faire voyager les balles. Mais chanter, je peux, connaissance dans le côté, expliquer. On peut savoir, pas comprendre la voix. Il y a un moment qui il y a loupé à Batou, à Outipé Rosala, danser à comme chanteur. Et monsieur a appelé à la connaissance pour papa et papa voir ça y a mini pour la haut ça mais monsieur na moi peut savoir nga mokina nango na linga ko baksa pe kaka et moi conseil que ya elo chante bien mais bongisa ko ganga mingi depo so chepe mo ko ganga et qui me se lengi aux anango ils a nango ka conseil ils a ko douter po na ba ba ils na elo mo wa apprendre qui na et pas ya ilus te ko apprendre de pas ilus te na néon bete ya bilo awuti no jardin ko za danser ko chanter nga apprendre minga pe na musicien o ye mo lo ba a musicien kala. Voilà, mélodie remonera bana au maestro abimisi po malgré tout babo yango tobi ke baba no maestro abimisi toba mon pas maestro omona bango ko dénigrer papa na bango ko traiter ingrat ko boya ye ke boyna boy donc remona ngo ça rondeni on complique pas les ignorants voilà maloba un guide suprême on complique pas non baba ignorant mais tout ça ignorant tout comme de chuter mélodie déjà oh yamba gomme question on a posé sous après to kabona ce qu'on a gomme deuxième bataille non so ezaki na ba musicien ba bima o bano maestro abimisa au préféré zana na ba musicien ba non o maestro abimisa na bana fara fande beaucoup dans la ilus fezara ye na ya ilus ka ye yena ngatengo ba kombo pona bina filé ezara ye vibrator ye kaka fezara ye kaka ala ya kumundila como le nenda ngasaranze mona mo sala succès nga no se velo kuna tembe ba question za ba réponse za nga yo no bi te kan na kombo nga tangelo bina filé no bi fezara ye ah dans ça va publicité ba tanga mélodie déjà maestro na pena maestro na salé pour son émission Patrick Beckham ya salara non ya salara ya longwate et Patrick Beckham l'œil du maître mon grand frère bambote nao voilà Canada ngolaise a tombé c'est-à-dire na bengi bana ngola tout surtout ba Christian Ndé le basket namoni Patrick Stroma petit na ngai Cédric Mpoyi Elzavira Levi Yahweh Levi président Kelly Mola bozala pena le 8 mars wana pona moi faut bazala pamba yo kababa mama biso ya parler écoute donc papa pesa kimino ba question na mais et faut le mabolo wana et pesa ye moi il va comprendre yo mi bien fidèle ya modema na ngai kami kotanga maki
makila eske nakokoka vraiment motindo yolingaka ngai betabeta benzale tangi lisusu otimoli potakala salanga plaisir ko fidèle na ngai betabeta bolingo motema na ngai chérie motema na ngai nautane mosika fidèle yaka motema na ngai sene makila eske nakokoka vraiment motindo oyo olingaka ngai betabeta pinzoli tangi lisusu otimoli potaka salanga plaisir ko fidèle yaka motema na ngai kamikatanga makila eske nakokoka vraiment motindo oyo olingaka ngai betabeta pinzele tangi lisusu otimboli botakala salanga plaisir ko masko nayebi bo yone nayebi yo bosiseni mabolo kwasa mabele ponzete ezala na bongo ebota muma kitoko bato balia o bienveni lukamba me beaucoup de severe nga moto nalingaka yo jeje bosemi nalingaka yo bosemi jeje oyanga ye nalingaka saka moto ajeje benze kasavumu nalingaka yo gladika kesa ple ya mboka ndeko nanga mosizenima bolokwasa mabele onzitizala na bomoi libuta muma kitoko bato balia o bienveni lukamba bebuonesevoire ngai ozako. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde a mélodie, l'homme de Bakombo est belé quand il a fait ça, nous annonce nanga, l'homme de Bakombo est belé, tout ça, on a mélodie, il est qui n'a bon, il est vraiment ming koyemba, ming actualité quand Villa Nova. Voilà, bon s'abonner massivement à la chaîne Congo Promo TV, hein, émission nous bolinga tellement ming police des stars, bon mon nom quand nous va star na bino, le nom c'est la Combo ya émission nanga, bon s'abonner, bon tinda ba remarque na bino, bon benga pour na remarque, pour on de ça toi améliorer, Moussala Oyo. Ngana bino tokutani prochainement. Bye bye. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV.